Kina solo. Mbote ngala facile. Chargé culturel et ambassade à Japon, le part de la SAP pour le Bani. Ouais, premièrement nous tozana esengo mingi na kei oba yambibiso parce que considérer le part de la SAP, considérer SAP
l'ambassade au Japon. Parce que la SAP est allée perdre grand couturier, tout choquant. Parce que tout a titi d'amawa, tout a titi d'olela. Bobiso batabilamba, tout a son basiliste mingiti. Basiliste bakomi kokende kotika biso. Le tozangi Kansai Yamamoto a botami le 4 avril 1944. Lelo il n'est plus. On monite que Léopard, ta équipe nationale. On doit rendre hommage à biso na ambassade au Japon parce que moi qui est Japon exacté. Et puis chargé culturel na bango, mais c'est Nagao, ayambi biso pe bien, ça dit bien mon image. Le roi mon image. Ça lui fait biso bien à Congo. Totikate qui tente toujours de défendre pour msalo eza biso. Papa Wemba tikeli biso charge. Le papa Wemba il n'est plus. Kinshasa il n'est plus. Le Ngache il n'est plus. Charge tikeli ka mora la maboko ya le part de la SAP. Merci à l'honorable Zachary Bababa, ce mikiliste, bouliste, non biso poids. Et merci aussi au chef de l'État, président Fachi, Oza, Basoda, Babundela, Basara, défense, honneur et fierté à Mboka, Libanda Mboka, tout au la président de la République, au Tchabiso poids, parce que le gouvernement soutient la biso bien. Soutient le peuple congolais, la fierté, c'est la performance, c'est-à-dire que c'est la culture. Le culture, c'est un peu délaissé. Mais le le président Fachi Makambasi, quand il y a le part de la SAP, tout ça sûr que le chef de l'État a biso poids. Le biso est qui t'invite. Donc c'est notre passion, c'est notre fierté à Mboka. Merci à tout le monde. Merci Nabino Touna de Labino Fort. Ouais, merci à toi. C'est moi, Veïs Tony, représentant. Il y a le drapeau. Ouais, mingi pena rolobe zali mais nyoso ya roloba e sengela mingi loba ete kwa lobi to olela kutire na biso kansa ya mamoto donc azara nde kwa yochi ya mamoto yango ko lelo to olela yango kande bomoni boy bilambango yango to olela na yango bilambango yango o bilamba ginzonzi te bato babeta Google babeta o eza Japon na Congo Kinshasa ande to sola actuellement ezate oyo bato babeta Google ba wela Google kende robeta cher na olo ba pina somba yite po ba parents ba osilika. Merci à toi, c'est Veïs, c'est Tony. Parmi membres de la BISO, on va soutenir la BISO, la Liban Namboka, il y a la Captain, le Paris dans la Day, donc peut-être la BISO de international. Allez, le bas pour ça fait. Ouais, solidarité, ça déjà, bandeko na biso, oyo dia batombo la bendele ya mboka libanda donc biso batoza libanda, ceux toyé er tout monde na bango donc c'est déjà la famille. Mais ma sentiment que notre ozalara vraiment na ba artiste et puis ndenge matanga eza boye na sepelaka toujours pour soutenir bango na ba initiative na bango donc on est ensemble. The captain, everything is fine. Yeah, everything is fine. Thank you. We are together. Juste, nous sommes premièrement des sapeurs internationaux de notre pays et aujourd'hui, nous avons aussi pensé le lot au Kanisaki, moko ya bakutirier ya munene oyo balatisaka biso tolingaka mingi bakutire na bango na kombo ya Kasai Yamamoto auti kotika biso donc nde tolelaka kaka so totali na makomi bakomi na Romains 12 verset 15 pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Le quoi dans la tango kolela nde omoni biso équipe nationale de la mode toye kolela et puis toye place mususte toye ti na ambassade ya Japon pour les japonais. Donc les images doivent parler. Les images partout dans le monde entier. Pour comprendre que si on a la pongi, on travaille. Oh Père, pardon tous ceux qui ne savent pas s'habiller, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui portent des fausses témoignages contre cette religion, tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvre, Ngwanzu,
Itaga, lac Moyero. La sapetadei. La sapetadei. Aux yeux, au moni, on comprend plus tard. Kende tina Japon mais tala makambo ya pandémie makambo kina mboka oyo ya moko di ba kwa ki pe ba visa na bango tangu makambo oyo kosila boko mona bango piolo e ko taki bango na ambassade tala mbonge na mupepe elekanaki ye moko kutu mokonzi tala ninga zoko bina aza ko pumba longo mona ba pasi bonjour sapato abana te o mokasa bana te selilo otalaka mikwa makoso na oyo na oyo mikwa makoso ajo ya globi lengi ya zoyoka yali ya papa we L'honorable Zachary Babaswe, au monde qui parle pas quand même au japonais, il y a en personne, Toto Zénara ambassade à Japon. Japonais, hein? Toi aussi. Bon, tosepeli mingi na koyamba bino le fait que honoré biso, on a quelqu'un qui est mort, un grand couturier japonais à Koufi et
eza mpona biso mixte ya culture wana oyo eza entre Japon na Congo oyo esangani lelo pour que toyambi bino basapeur oyo bozo représenter RDC valablement en mettant en œuvre esprit japonais na kati yango tosepeli mingi koyamba bino et merci encore. Monsieur Nagao, Monsieur Nagao, Monsieur Nagao, Monsieur Nagao, performance, performance, Monsieur Nagao, performance, Monsieur Nagao, performance, performance. Voilà qui est aussi sapeur. La japonais, Monsieur Nagao, Monsieur Nagao, performance. Nagao, Monsieur Nagao, performance. Nagao, Performance. Nagao, Monsieur. Toujours, on ne peut pas oublier passer en Mamoto. C'est notre idée. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. On est toujours ensemble.